JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote mopao JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbala na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français mbote na balanyuso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto andeko na ba conseil ya malonga. Tous s'abonner massivement et gratuitement na chaîne na biso oizaya biso na bino chaîne ya famille chaîne ya bandeko nyonso oyo bolingaka soda na bino ya mikili na bino information sur l'information oyo utara na source nalingaka to partager ma solo ensemble. Tango masolo ezali bandeko naye kolobela likambo ya chemin de fer nayebi ke bato mingi basi balobelaki yango mais nazongeli yango tout simplement parce que ça fait mal, ça fait vraiment mal ya komona que peuple congolais mabe ezokota na mboka na ye azomona ondira azomona ti peuple congolais baza koya koyiba ye ba richesse na ye nyonso baza koya kozwa ye bomengo na ye nyonso ba minere ba coltan ba cuivre ba diamant, ba or, ba lithium, c'est-à-dire que bandeko na ngai ba mindele peut-être na rolo ba baleki biso na mayele ba mindele ba monaka loin ba mona musika baleki biso na mayele to ndimaka toza vraiment ba abruti, tous ça vraiment ba idiot, peuple noir, et surtout biso ba congolais. Enfin, bino ba congolais. Mais comment expliquer que ba chinois, na Joe Biden, ba américain, ba ouele la, ma belé na bino. Ba ouele la, pétrole, richesse, bomengo na bino. Pendant que bango bazo sala, bao tonga, chemin de fer. Ojo uta, soki na océan. Et yeti, en fait, Luanda, na Angola, et yeti na République démocratique du Congo, Pokaka bakwa kokotaka babimisaka ba minéraux, la matière première facilement avec l'autorisation ya ba l'État, ya État, ya gouvernement congolais. Bande ngai na uti komona nouvel aéroport ya Luanda. Ya Angola, où ils a 40 km ya Luanda puisque Yakala est acquis vers le centre-ville.
Yakala bande ko contenir kaka plus de 3 millions de passagers. Voilà l'aéroport Yakala. Sikoyo oyo ya sika et ko contenir plus de 15 millions de passagers. Aéroport Obabengaka, bijou magnifique. C'est un bijou. Nangola, bazana ba stade ya minene. Bazana ba salle ya basket. Bazana ba salle ya concert. Bazana ba salle nyonso et Angola eza vitrine ya Afrique lelo kitoko to mona ba image ya ba montage te eza ba image réelle. C'est pas virtuel. Ils ont biloko fabriqué te ba montage, non, c'est la réalité. Angola et comme kitoko, on dirait qu'à poto. Sikoyo, na mituli question, nani a profité plus na transit, na chemin de fer, oyo bandoya kozwaka ba okota par Angola. Angola, ba yeti na République démocratique du Congo, ba juba minéré na train par chemin de fer, ba zongi na bango et traverser océan et que na soit Chine, soit na États-Unis. Pendant que bo Tchamakelele Rwanda, ya Rwanda obeta biso. Na Rwanda na uti komona ba juba équipement ya sika na armée. Ba bus ya sika, ba voiture ya sika, ba moto ya sika, ba équipement makambutu, bazali même ko bongisa, ba bongisi aéroport na bango na niveau ya sakanate. Presque un nouvel aéroport. C'est-à-dire que président na bango azozwa makambu au sérieux, a bongisa mboka na ye. Malgré bozo lela ba pasi ou bazo beta biso, bazo konyokola biso, mais so tali Rwanda, c'est un petit pays. Et quand tu sais pas combien de fois na Congo. Mais Congolais zolela. Alors, pendant que bango bazo bongisa mboka na bango, pendant que bazo kota par Angola, ba ke signer contrat, ou eza contrat le concerné Congo, mais ba signer en Angola. Et bénéficiaire, il y a makamno sonné aux ala bangolais et non les Congolais. Pourquoi bénéficiaire les Angolais? Parce que ba Congolais na moment wana ba opesaka ba date ba concert. Ba Congolais na moment wana ba ke kolia bantaba bangulu makoso na kinkole. Awa na poto ba ke Château Rouge kolia na banganda. Ba ke chez Joe ba ke na bango kolia komela koyoka na bango muziki. Ba Congolais ba treka na kata distraction. Ba ke retourne à l'église, ba kangami na l'église. Ba osambela que Nzambe a bongisa Congo. Pendant que Bangolais, na Chinois, na Américains travaillent, bazo kote pa na bino, bazo en bino pétrole. Badi bazo bino bo mengo na bino bo kende couper ça ba date ba concert. Même communauté internationale à comprendre que peuple oyo batika ekaka abina kana ye, ayemba kana ye, apes beta kana ye ba concert, ba sel ba église a minene. Bakenda koyemba na bango kobina na kati l'église basambela na bango puisque le peuple a intéressé te na makambo leka na mboka na yemoko ko bandana likolo tina se muto a intéressé na mboka azate patriote azate amour du pays ezate ba oyiba bino pétrole comme ça vis-à-vis bazo bomba na te bazo kota na kimuyibi te ba ependa vis-à-vis to tonga chemin de fer et uta awa na Angola et kotati na Congo et je la biso ba minerai ba le bien ba minerai matière première. C'est-à-dire ça ne dérange aucun Congolais. Peuple ya ndenge nini, peuple oyo, peuple ya ndenge nini. Peuple ya ndenge nini ba koyiba bino nyonso bino bokena bino ko bina bokena ba concert na monaki ndeko moko ya mobali aza ko pesa ba date ya ba concert oyo kobeta na Congo
pendant Noé, et puis va conseiller et mettre na poto. C'est-à-dire que na évité ce qui peuple va salaire na matière nini. Vraiment Congolais okoza na souci ya mboka na yote, ndenge to mona ba français ba na souci ya mboka na bango, ba américain, to mona même ba mboka mike Ukraine, ba Chypre, ba Pologne, ba mboka mike eza na souci ya mboka na bango, peuple aza ko lakisa ke to na souci ya mboka na biso. Bino te, bino ka miziki, c'est-à-dire iloko eza ko intéressé bino eza ko bina miziki komela na komela ko ina na banganda. Et puis la bêtise. Peuple ngana na mona te peuple la motindo kani, peuple ya boye oyo so côté de ba réseaux sociaux na bango, batu baswa na kaka, balobelaka ba via batu, ko la saka mitakala, basi babina kaka, c'est-à-dire que mais oyo ka pena munoko na bango muta obina alati nzoto so libanda mais a obina nzembo ya nzambe. O peuple ndenge nini nani loka peuple yo, comment peuple rozana na mentalité moko aussi à la rue. Bandeko na yo peuple ndenge nini. Et loko nyonso ya Congolais le kakana réseaux sociaux, même na kati ya police, même na kati ya politique. C'est-à-dire que secret exacté na peuple oyo na ba réseaux sociaux. Toujours mon abaza au sambisa ba kuluna. Et c'est panzani mokili mubimba, condamnation à mort par pendaison ou par fusillade. Et panzani mokili mubimba. Mais pour éviter que ba droit de l'homme ezana mokili mubimba. Beaucoup ça eloko na secrété, beaucoup ça eloko na kati ya kobomba na te que bo créer mo eloko mo boye que mutu batu libanda mokili bazala au courant te. Ah, bonjour, vous déjà, Bakuluna, condamnation à mort. Mais, l'organisme et le droit de l'homme, ça, yoka. Bah, ça, au côté de ma camouana. Bah, on compliqué nous sous la vie. Bah, on suspendre bino, pesa bino embargo, il y a ba arme. Bah, pesa bino embargo, il y a ba arme, bah, on refuse de monter, quand on ba arme. Mais à un moment donné, il faut prendre conscience. Oh, mboka ndenge nini, ata muta usuba na balabala, botie na ba réseaux sociaux. Mwana mboka mukia mwasi okanga mama na yesu ki na liboso porte ndako bo filmer botie na ba réseaux sociaux. Et loko nyonso ezo leka na ba réseaux sociaux et pas ba congolais, monsieur c'est là pour natina moko te, c'est-à-dire que et loko ezo senga te ke leka na ba réseaux sociaux. Na invité, aujourd'hui moi na yo tie azobina, otie na ba réseaux sociaux. Aujourd'hui, maman n'a pas lamba biloko aujourd'hui au tient les réseaux sociaux. Aujourd'hui, maman n'a pas la toilette au tient les réseaux sociaux. Aujourd'hui, papa n'a pas fiba tondolo au tient les réseaux sociaux. Aujourd'hui, au moniteur mutu kara kwisi ya pamba au tient les réseaux sociaux. C'est-à-dire nyonso les réseaux sociaux, c'est-à-dire peuple là se contrôler sous soutien azui baté but ya ba réseaux sociaux za nini. Quel est le but de l'internet congolais est bien monté? C'est le seul peuple au monde où azui batine et par réseaux sociaux. Mutakala nyonso bokozwa na balabala, mutakala nyonso bokozwa na ba réseaux sociaux. C'est-à-dire au monde kaka, c'est-à-dire beaucoup même ko piéger ba ndeko na bino, ba partenaire na bino, ba famille na bino ka ko cha mutakala na ba réseaux sociaux. C'est-à-dire ozo kanisa ke mutakala ko apporter yo ba vue et ko apporter yo mbongo. Et ko peso ba abonné. Mais au peuple ndenge nini ya bololé na niveau o ngana na monate baza ko yiba bino pétrole, ba c'est-à-dire que ba décider là aujourd'hui bino pétrole et bimaka na mboka na bino facilement bino bozaka na mabina ba tokoye bino l'église bokenda na ndoka ko sambela parce que bazoyi c'est bino que muto ko changer ba donner wana ezate zaka nzambe va changer loko moko te tant ba chino bazoyi ko zwa nzamba omona te tant ba merki ba yo côté ba osala chemin de fer ba otonga nzamba omona te ka bino ka ndiko tikali ka ki nzamba akomona nzamba akosunga mais nzamba osunga quand? Mais réveillez-vous peuple congolais parce que na minute oyo tout le monde dit ba date ba concert oyo et robanda janvier 2025 février
mars, avril, ba date ici pesami. Ah, on a poto, période de ba fête ou décembre, ba date et pesami ba concert na Adidas Arena, na Défense Arena, na Bataclan, na Olympia, na Zénith, ba concert, ba date et pesami, car ba concert ba congolais. Ba congolais, c'est-à-dire que peuple est vraiment donc na 4 distraction totale, surtout Bassi. Bassi, peut-être au taliban, maman na biso, mais maman mingi. Maman mingi. Et pourtant, langage moko lobby, adage moko lobby, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Une femme sage bâtit sa maison. Mais na basu ya ba congolaise ya lelo, mais a pasit. Yango mboka ezo zinda. Mboka ezo kweya, ba oboto la biso mboka ekende facilement. Ba autorité ya mboka ba lobby na mboka situation eza nango normal, eza calme. Ba otu na guerre eza wapi. Yango na inete nelo ko ba congolais. Ba demande ya droit d'asile na bino. Ba masolo ya ngunda. Masolo ya mikanda ya badok na poto e kufa. E kokufa kaka na ba comportement ya bino moko ba congolais. Na ba comportement ya ba autorité congolaise. Parce que mboka eza na guerre et mona na kiza na guerre. Ya bino ba yebi ke mboka sala ambiance moko ya osakanate. Et tout est enregistré et filmé et comme on a bamboka poto. Bon moni dégâts oyo Syrie a outi kozwa. Tous les Syriens ba ici bango zonga na mboka na bango parce que calme zone na mboka, dictature et Syrie. Voire même le premier ministre actuel de la Syrie, a sengi na ba Syriens nyonso partout bozali na 4 coins du monde, bozonga na mboka na Syrie, boya to tonga mboka na biso, dictature et Syrie, maintenant la guerre est finie, on doit reconstruire notre pays. Bozonga, boya kanisi ke ba opesa bango susu droit d'asile na mboko na poto, ba ozasu droit d'asile, puisqu'il faut bazonga. Ndenge comme la bino ba congolais parce que bozo comprendre le côté. Vous avez une kati ambiance, une kati ya distraction. Ba oboto la bino mboka. Ba oluka place ni ba ovanda ba okende. Ah, attends, ba oboye la bino droit d'asile. D'ailleurs, ba komi dia oboya ba droit d'asile, ba komi ko refuser bino bo zo ka ba rejet. La plupart des Congolais ba okanga bino mikanda. Ba oboto la bino mikanda malgré zo sala, malgré na musala, mais lokola mboka ba lobi ke mboka guerre ezate, mboka etambola bien, mabe ezate. Calme. Bogozonga na mboka na bino, ba onda ko refuser bino droit d'asile. Masolo ya ngunda eza okufa ya ba congolais à cause ya ba autorité congolaise, à cause ya gouvernement congolais, à cause na bino moko peuple congolais obosana mboka mondele, mboka mikili. Puisque boza partout na ba concert, boza partout na ba gala ya ba sapeur, ko la tsara bilamba cher. Ba oti ko la tsa ndeko mo na magasin a somba. Et là-bas, dans le magasin, on filme manteau ya pamba, manteau blouson. Il y a 14 000 euros. Il y a 14 000 euros. Bozo bon solo na poto. Même la location familiale. CAF, caisse d'allocation familiale. Et comme il timbe là-bas congolais. Bah, on comprend comment, moutaro somba blouson, il y a 14 000 euros. A gagné à combien la poto? Asa musala nini yango masolo ezo kufa na suki nanga awa bandeko na eka kolobaka ke congolais bolamuka botelema puisque baza ko kote pa na bino ya ozwa bino pétrole na bino bazo ya ozwa bino ba richesse na bino bomengo na bino ba ozwa bino nyonso matière première ezo kende bino bo tikalika ne loko moko kaka nzambe akosala tokenda soka kosambela tokenda na soma concert ko bina ko lia yango obomoni ya malamu pona mboka na bino bo benga on pe culture eza culture na biso culture ya banani boso mona culture ya mboka e bina kaka bakenda kaka kosambela bakenda kaka ko lia bantaba bakenda kaka ba concert e pasi na mawa na suki na nga awa bandeko na ngai na kosenga na ndeko yo landaki ngai merci. Partager émission ou partager yango ego sunga ebele
puisque tu as besoin, il y a bateau, mais tu es au sala. Parce que dans la communauté, où il y a bon, baza épelé, ba ignorant, baza épelé, ba inconscient, baza épelé, ba zoba, na ba zoba, ba illettré, na ba illettré. Dans la communauté, communauté congolaise. Époque à Zaïre, non, Mobutu, tout ça va bien. Makambo ezalaka te. Na soki nanga awa bandeko to partager, na salika 20 minutes oyo pona kosunga ba oyo. Bazana kozanga koyeba. Kozanga koyeba. Yande liwa ndambo. Kasi congolais a okufa vraiment. To comme la prochaine émission ya boye ezalate. Allez, ciao. Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.